Na bandeko bazolanda biso na kati ya flash spécial Oyo par rapport ya pasteur Mukuna aza en danger na kati ya prison Makala. Il y a eu des gens Oyo baye ko forcer porte nae. Pasteur Mukuna na kati ya prison batu baye ko forcer fenêtre nae, porte nae na cellule Oya zali. Bazo menacer ye, ba éliminer ye. Je dis bien pasteur Mukuna. Alors, atindi audio Bolanda. Pour la première fois, depuis la côté prison, nanu namona ona zo municipalité. Ils ont abattu, ils ont menacé porte, ils ont menacé fenêtre. Pour transmettre un message, la bataillon, mon frère, comme qui est en ligne. Depuis la côté prison, Makala, non, nous avons une sécurité. Ils ont la présence, il y a battu. Il va forcer porte ming, fenêtre. Mais la fongolité. Donc les alliés bateaux, ils ont senti que bateau, il y a pour nous la gamabé. Nos frères, nos motozangi, qui ont des messages partout. Je comprends pourquoi bateau, il va se la quitter qu'il n'a yao. Les gens à battre, les gens à prison, c'est quoi la recherche. Nous avons des messages, on a des yon de kozali en ligne. Tindele baninga sikol na 2h du matin. La zone a accumulé la chambre place dans sa sikol. Vous avez fait Pascal Mukuna. Nous avons tindele nos messages tout de suite. Je suis en danger. Bandeko bazolanda biso pasteur Mukuna a outil continue un message tout de suite. Na kati ya message wana oyo boti koyoka, je précise lelo toza mercredi 20 mai 2020. Pascal Mukuna, pasteur oyo aza na kati ya prison Makala, alobi aza en danger. Ezana batu bazoluka babomaye. Pascal Mukula alobi que baye ko forcer porte ya cellule nae. Basali mabe ba éliminer ye. Atindi message oyo pona ayebisa batu que lelo awa à comprendre pourquoi bateau basali tout batina na Makala pour ba éliminer ye. L'information msusu baroti continue na biso tout de suite. Na bino bandeko bozo na biso que selon plan il y a FCC na lobi bien eza message information toti kozo tout de suite. Selon plan ya bato na makambo Italie ya Pascal Mukuna. Na oti ko rappeler bino que selon message toti kozo awa bato FCC ndenge basali plan na bango selon message tozwi ezali pour na ba éliminer Pascal Mukuna le 23 mai, enfin que ba vérité mususu ebanate. Alors selon Pascal Mukuna na vidéo oyo na rochela bino tout à l'heure, na audio na rochela bino, Pascal Mukuna zoloba ki aza en danger, bazoluka ba éliminer ye. Nani oyo azoluka mutu ya Pascal Mukuna?
bandeko congolais au place bosali nani oyo azoluka aboma Pascal Mukuna, nani oyo azoluka abomba vérité. Selon Pascal Mukuna lobi likambo ya Aden nde yango provoqué ba éliminer ye. Bino bato bosolanda biso Pascal Mukuna lobi bato yo bazoluka baboma ye. Wanisa information tozi yango pa na ye moko. Nazo relancer les bino encore audio pour na boyo ke loko nini oyo Pascal Mukuna alobi. Bolanda. Pour la première fois depuis na koti prison nanu namona ona zo mona sikote. Eza na bato bazomenase porte, bazomenase fenêtre. Bo transmettre message na bato nyonso mon frère comme qui en ligne. Depuis na côté prison makala nan namona nazo mona sikote. Eza na présence ya bato baforce porte mingi fenêtre mina fongoli te. Donc ezali bato oyo nazosentir ke bazoya mpona kosalanga mabe. Mon frère yo moto oza ndimi tinda message partout. Je comprends pourquoi bato yo basala kituki na yao. Déjà na bato baza na prison sikoyo ya ma recherche. Yo tinda message yo nazotinda yo ndeko ozali en ligne. Tindela baninga sikoyo na 2h du matin. Naza na kimete na chambre place naza sikoyo. Ezali fait Pascal Mukuna. Moto azotindela bino message oyo tout de suite. Je suis en danger. Voilà, bandeko bozolanda biso. En tout cas, eza pasi makasi na situation oyo ya Pascal Mukuna. Il faut bino ba congolais oyo bozali koyoka message. Bon comprendre que ya solo danger za makasi. Awa sana nous vivants, il faut biso ba congolais toyeba ya kotelemela surtout problème oyo basoluka ko éliminer Pascal Mukuna. Soki lelo ba éliminer ye lobi kaka bato na bakoluka pe ba éliminer yo. Soki ba éliminer yo lobi kuna bato na pe bakoluka ba éliminer bana na yo. Alors c'est le moment, vous les Congolais, botelemela makambo yo ya enlèvement, la tuerie. Pour la première fois depuis na koti prison nanu namona ona zo mona sikoyo te. Eza na bato bazomenase porte, bazomenase fenêtre. Bo transmettre message na bato nyonso mon frère comme qui en ligne. Depuis na koti prison makala nanu namona nazo mona sikoyo te. Eza na présence ya bato baforce porte mingi fenêtre.
me nafongoli te. Donc ezali bato oyo nazosentir ke bazoya mpona kosalanga mabe. Mon frère, yo moto oza en ligne, kende message partout. Je comprends pourquoi bato oyo basalaki tuke na yao. Déjà na bato baza na prison sikoyo ya marecherche. Otinda message oyo nazotinda yo ndeko ozali en ligne. Tindela baninga sikoyo na 2h du matin. Naza na kimia te na chambre place naza sikoyo. Ezali évêque Pascal Mukuna. Moto azotindela bino message oyo tout de suite. Je suis en danger.